Bonjour la Chine, bonjour la Chine. La Chine, so bo benginga boyebike nazwaka pelte. Bonjour maman 243. Maman 243 namoni appel na yo mais nayebi soki ba oyebike so naza na live te nazwaka bapela bato te. Soit otikelinga voice, soit okomelinga message. Bokomelinga message na otanga so okomelinga otikelinga voice na oyoka. Mais nazwaka appel te en dehors ya live. Appel nazwaka so na osala live. Donc voilà. Et na lobelo moko na remarqué na réseaux sociaux. Na réseaux sociaux ezaka 3 personnes. 3 personnes au balobelaka mabe au bafingaka mabe. Ezalaka Karine Mokondi, Ferregola, et Antoine Kofi Olomide. Mais tous deux musiciens na chroniqueuse moko. Na chroniqueuse wana ezaka Karine Mokondi. Na ba musicien ezaka Ferregola na ya Antoine Kofi Olomide. Siko na tunaka Karine Mokondi, Ferregola, Kofi Olomide, baza ba congolais te. Pour modèle bo resela ka bango na réseaux sociaux, beaucoup taka na ba vie privée na bango na comprenaka te. Vraiment na comprenaka te, beaucoup taka vie soki bokoti na vie privée ya Karine te, ya Karine Mokondi te, bokoti na vie ya Ferregola. Soki bokoti na vie ya Ferregola te, bokoti na vie ya Kofi Olomide. Mais ezalaka nini vraiment bandeko? Boyoka soni ko. En fait, mikolo ekomika Karine Mokondi, Ferregola, Kofi Olomide, la vie na bango privé. Otika motema mabe na ba vie privé. Vous en avez ba vie privé na bino. Ati ba lobela te. Toujours fait. Toujours fille. Si toi mikolo yo. Mikolo ezaka Ferregola. Kofi Olomide. Karine Mokondi. Boyoka soni. Vraiment boyoka soni. Boyoka soni. Vraiment boyoka soni bande. Mikolo elokaki bilobaki leki ya Ferregola Kofi. Siko esimbi te. Ale siko bokena que mwasi ya Ferre a trompé Ferregola. Oza bandoki. Nayebi te, kindoki wana bozosala bokomisa yango na réseaux sociaux boye eza makasi. Ezozanga ni bolia moto yango wana bokomi mitelengana. Bokomika mitelengana. Eza mawa. Eza mawa. Eza na zo. Mona vino boza bandoki. Bokangami na vie privée ya bato bolo. Koma boza bandoki. Namona bandoki ya bino eleki. Boza na bandoki. Lelo na ye kolika oza te. Ebimi. Boza bandoki. Boza vraiment bandoki makasi. Namona bandoki ya bino eleki. Ya bino eleki. Bino bokanisi soki bolobeli papa Hervé Gola. Parce que bolobeli concert na ye kosala.
concert na ye le 24 ekosalama concert na ye le 24 juin ekosalama oyo bozosala nyonso tu wana bozokosa bozosala bamalgrâce wana concert na ye ekobetama concert ekobetama faut se tromper à Dresden. Faut se tromper à Dresden. Concert est bêta le 24 juin. La nuit déjà, ils ont été comme vous avez aussi. Vous l'avez carré le cause de balle à Bali. À robot à Bonti. Si vous avez un à Tenalban, bokomoluka biloko moko mpenza eza na sens te bovandaki bolamuki leki ya papa herve akufi sikoyo botiki leki ya papa herve sikoyo ekomi mwasi na ye atompe boza bandoki vraimen boza basatana namona basatana lokola bino na mokili te bino boza vraimen bavrai satana mpenza non, vous avez un look. Vous avez un look. Vous avez un look comme ça. Eh, non, attends, bah, Lucas, bah, vie privée à Batouboui. Hein? Il y a bien les filles, hein? La vie privée à Batouboui tout le temps. Vie privée à Karine. Vie privée à Karine Mokondi. Vie privée à papa Hervé Gola. Vie privée à Yanton Kofiolomide. Bando. Bon, petit à la bien, hein? Bandoki basatana bazapolo basolo diongo banzombo bazanga tina kana bavia bato